Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Salut, salut, salut. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Balandignon soya BBC Mpoi TV, bonjour. Précis que zomene bino bandeko, bonsoir. Et qu'on dépendre na RO beaucoup ya ma vidéo na biso. Voilà. Kota aimer, partager, s'abonner et que ça biso toujours bien bandeko. Je crois titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso bomoni, mbutu eza toujours. Matangango na ebité communauté congolaise nzambe kaka matangango ya artiste na biso oya kufaki Jani Fai na moni on dirait bitumba ekobima place oyo bitumba ekobima nanu un entre ba artiste bango moko ba comédien parce que na moni déjà ba message ya ba artiste oyo ya poto baza en collaboration na ba artiste ya kinité oyo eza ya Congo. Nzambe kaka asunga, nzambe asunga neti nga nazo kaka mutema pasi ya komona ba mbongo oyo ezobima, ya komona ba cotisation ba mbongo ezokota na makambo ya liwa ya Jani. Mais le monsieur il était vivant, abandai kozanga tina ba 10 euros ndenge bato mususu balobi, abandai kosenga ba petit na tina ba 10 euros ba 5 euros. Ça fait mal. L'histoire na ebemeli bino ezani ni lelo bandeko, je crois lobi to mona ki ezaki lundi ba artiste oyo bakendaki komona ambassadeur ya Congo, bakendaki na ambassade ya Congo, il fallait toujours ba démarche ezala pona nini, pona kozongisa nzoto ou encore corps ya artiste na Congo. Se fait-il que non to mona ki présence ya Labrine ezalaki, je crois Labrine azalika kazo azo ngaika na foulard na ye asache kashine et tout yebikaye. Mais natali na ba commentaire na ke na TikTok ok tali na ba page bato bazo loba ba ofinga pe molai pourquoi présence ya Labrine ezalaki wana. Nayokaki ndeko il paraîtrait ado ye mutu aza soki nani na ambassade wana, ceux qui conseillent, ceux qui n'ont, je sais pas trop, yepe nde asunga ki ba artiste na ba démarche pour azwe la bango rendez-vous na ambassadeur. Alors, et ça dit que non, il fallait présence et à la brine. Mabe et ça dit que batu balobi pourquoi ba ke ko présenter ye VV ya Jani et si longtemps que audio ebimaki kaka le même jour au Jani akufaki soki le lendemain nango audio ebimaki ye moko Labrine alobaki tosi tokabwana na biso nazongisa ye na ndako parce que azalaki na place akolala te, azalaki na mbongo akofuta chambre te, batu basiliki nango batu basepeli nango te, balobi molai qu'est-ce qui va pas avec toi. Ngape personnellement nayokaki yango mabe lorsque bazo présenter Labrine soi-disant veuve ya Jani Fai. On peut peut-être dire la mère ya bana ya Jani Fai ou encore ya koloba keno Jani akufaki na kati ya ndako na ye. Parce que masolo eza susu ya kobomba te. Bato mususu basepeli nango te na présentation wana ya koloba veuve ya Jani. Eyebika bino eloko bosali. Batelemeli molai balobi molai nde aza ko push makambo wana ya koloba keno Labrine pe azala toyoki pe na message que non azana bana na Jani et tout ce qui part moko kozala il faut pas zoa pas parce que bana baza wana ezana problème te bana baza. Lorsque bosa makambo bo réfléchissaka et ça bien Labrine nga na okioloba pe keno kande bandeko nyonso bazoloba keno aza veuve ya Jani te parce que Jani
na Labrine bazaki basi bakabwani o Jani ye moko a prononcaki yango te mais Labrine ye moko. Alors du fait que non Jani a se retrouvé qui na kati ya ndako na ki na okufa na kati ya ndako na ye. Peut-être il fallait présence wana mais pour nanga na moni nanga tina ya présence ya Labrine place wana te. Parce que likambo yango etamboli na réseaux sociaux eza kutu ya ko bomba te. Ya ke non de kwa kufa ki wapi na ndako ya mwasi songolo pakala. Histoire eza vraiment ouvert et ataye moko ambassadeur nano elekela ki lorsque bozo présenter soit disant via Jani. Atuni kutu na ebité soki bino pe boyoka ki bandeko nanga bo aimer bo partager. Famille Lebota, on est ensemble. Les loto kolanda 9e épisode il y a sous les drapeaux. Est-ce que présentation en ezala qui bien? Présentation en ezala qui bien? Et bika kabino moko ba artiste o bozo sala. Mola ya lancé message. Na ba artiste ya Congo soi-disant. Na ba artiste ya Congo to mona peut-être to lobakeno comité eza ba papa Masumu, ba papa Elombe, to moni baza soki 4, soki 5 wana. Ndenge bango ba telemelaka ba matanga, soki bazui matanga na bakini wana. Mais baza en contact te na batu ya na ba artiste ya poto. Bande ko bitumbe kozala awa. Mola ya lobi tozoyo kakaka ke non mama Denise plutôt pardon mama Denise fondation na ye ezui makamunyo sont en charge. Biso tozoyo kango kaka na réseaux sociaux. Mais totikali kozwa ta appel ya collègue moko te ya kopesa biso programme bien ya koloba ke non boye. Ce qui moyen eza peut-être ba benga pe biso lwande ko lo fundo e bandi lolendo e bandi bango na bango likamba mbongo likonda muto asa kufi ni bolingo botikala bo eza passe siko nenge molai abwaki message a lancé message ya bango bayoki ke non mama Denise azui charge ya makambo bayo yokela ngo kaka na réseaux sociaux mais batikali kozwa coup de fil c'est-à-dire que non bazozela pe coup de fil ya batu ya kini donc to mona papa Masumu tozo mona papa Elombe to mona ka comité wana siko nga nazo mituna lorsque délégation parce que délégation ya mikili o ekokitana corps baza plus de 6 bitumbe kozala na kine parce que bino nde boke neti no boke siko na territoire na bango lorsque pe bazo benga bino te ebika pe bango moko mwana yebela boko ya pena ko regretter tina bokena ki pene bimbi nzambe nanga congolais basi balieli pe déjà bino pe linu poza nini eza likambo likonda bandeko bo aimer pour partager. Est-ce que molai lorsque après bango koyamba bango na ambassade basala ki interview libanda wana na kosala interview nde alansaki message oyo ya koloba ke non to oyo kaka na ba réseaux sociaux mais tozo zo tuna to vipe appel mon côté ya bato akini pona bapesa biso programme bien et tout ndenge ezali nini pezo zanga kasi yo moko molai peut-être abenga kasi comité yango ya kini bandeko eza nini c'est-à-dire na minute oyo bino soki bosilisi ba démarche na bino na poto wana ebembe kiti ekekini boye bakeno ebembane ozasu ya bino te ebembe kozane ya bato ya comité ya kini ya ba artiste ya Kinshasa ya bino ma force na bino esukelaka na bakini boyebela congolais toyebani et ça soni et ça vraiment soni donc na minute otoyeba ke non ba artiste ya poto na ba artiste o ya comédien baza même pas en communication ya koyeba programme mama Denise alobi nini ba oyo kango ka na réseaux sociaux pona nini komikitisa ezate mola ye azale ke papa Masumu il peut toutefois ka kozwa loba pe papa Masumu ye pe azana ba makamu na ye ke boya ko répondre ko lancer message kaka na réseaux sociaux est-ce makamu ngo ezande nini ba o babungisi artiste ba o babungisi papa ba o babungisi mwana na bango ba o babungisi ndeko noko papa leki pa kulutu bango baza na pasi mais bino bolingi bo memela bango désordre na matanga na bango soki bomoni pe ke non bato Congo bazo nini te bazo répliquer te boza en collaboration na bango te alors nini yango ekozanga peut-être
botini na bino bika peut-être ebembo bien mutu moko kaka akei pour ne pas kokende kobunda kuna bokende koswana parce que awa matière ekota awa ebandi déjà ya koloba ke non toza na bango collaboration te toyoka kaka boye tozoyoka kaka boye ata mutu moko azobenga biso te boyeba ke no force na bino esuka kaka na poto une fois soki ebembe ekomi na kini makambo ekobaluka kuna. Je vous dis vrai, toza na bino awa toza na bino awa. Présentation à la brine mutu et kosalisa nga analyse awa bandeko boko tabo aimé beau partager. Est-ce que basali bien ya ko présenter la brine n'est pas ambassadeur soit disant la veuve? C'est quoi la veuve? Vous définir dans le biso la veuve nzambe. Batu mususu balobi veuve eza oyo mwasi oyo eza mwasi o mobali abalaki ye na mbongo bayebi ye na l'état bayebi ye na famille bayebi ye pe l'église. Il fallait pas avec tout ce que la brine a sali Gianni lelo Gianni qui na se amabele pona ye. Eza pasi bandeko. Eza pasi. Na moni petit na epe ndenge a se présenter ki wana tete ka ndenge bango ba informer ba tout soit disant que non o ambassade des aki na besoin na yenga na moni pe po alobi pe loko moko te a part mboto apesa ki na ndenge ya vanda ki wana isili. Alobi pe loko moko te. Batu ba moni nani mola ici space qui na ndenge moko boye ke non alingi ngama na côté ya la brine et tout je sais pas ce qui na ngamu na azo soutenir la brine tozo yebate nga nazolo ba par rapport à ba commentaire ndenge batu penza ba fingi mola i. Il fallait pas ba présenter la brine soit disant veuve bandiko makambo eza mais to bosa na te ke non la personne o ya kufi to perdre communauté congolaise to perdre RDC to perdre, famille na et perdre. Bino bokolinga ka bo bimisa manzaka bo dongola ba misu na mbongo nyonso ezokota wana ezobima. Soki fondation ya mama Denise ezui makambo en charge. Bomona ki yango na bilili. Bo mikitisa kaka bo benga bango, bo tuna, bo luka collaboration. Bo yoka bandeko kuna makambo yango eza déjà. Makambo yozala. Makambo yozala makasi entre ba artiste ya poto na yakini. Loba peut-être que non. Batu lokwa na omona déjà ba tête ya nani ya ba tête lokwa ba molai déjà ba message na ba ndio loba wana eza déjà message moko ya mabe. Na yebi pété soki na délégation yepe aza. Na yebi te. Mais na landaki na réunion ya lobi o ba papa masumu ba salaki ba o ba si ba confirmer ba artiste o ba si ba confirmer ba okita na corps. Sonia Evolokwaza, Maxi Aza, mais deuxième jour après mort, il y a un nitoka qui peut mettre pinga okende. C'est comme si mettre pinga okende. Mais na basi na Monica ka Sonia Evoloko, Maxi Bondowe, Devos, na banane. Bazé nombre moins il y a 6 personnes déjà au basi va confirmer. Na basi a tout là, au va confirmer ba okita. Déjà molai message o ya lobby ou encore réunion o ba papa masumu basala ki lobby ba lança ki déjà message ba lança ki déjà ou encore ba bimisa ki ba kombo ba sita ki ba kombo ya ba artiste o ba ko uta poto ba ko ya ne bimbi comme pour dire que no baza donc baza na kati ya koyeba que no ba artiste mususu ba okita siko o yo zo luka ke ba benga bino ba yebisa bino eza nini. Alors le kola bango ba yebi déjà l'ombre ya ba liste ya bato o ba kokita. C'est-à-dire que non bazolande la pebino. Likambo likonda oyo eza problème mais bato bazo souffrir bato ba perdre eza bato mususu. Mais bino bolingi bo memelango pe désordre bolingi bo pe bo don na likolo nango. Toza awa. La brine bandeko azaki susu na janite kolanda na audio o ebimaki. Toyebi te audio wana ebimaki. Est-ce que alobaki yango kaka pona kobanga makambo akoloba ke non muto akufi yango ye alobaki tikana loba tabo et peut-être bato ba comprendre nga. Eza na muto moko ko comprendre yete na sens que mobali déjà ayaka wana abe bobengani ayaka wana bobengani bayaka wana bobengani. Ezaki pe raison te ou encore ezape raison moko tangible te ya koloba ke non malgré tozaki na ndako moko tozaki tosito boyani c'est parce que azaki na ndako na place à kokende te azaki na place à kokende te oui muto aza na place à kokende te
akoki koya kokufela bino na kati ya ndako bongo te soki aza na baproblème te ou encore soki bozomenese evidir te. C'est-à-dire que no bazalaki na bango mwasi na mobali mais bagaf banko peut-être elekaki oyo ya banda esu kosupporte te bandeko. Na oloba nanga kaka na osala analyse bo aimer bo partager tozo solola kaka na tika na mwana 10 minutes nanga tozo solola nga na yebi eza na mo basi to yebi ke no basi musu basala kana bango bon na yebi te ya koloba ke no bosali séparation de corps ozo memi ya mobali na yo mususu na kati ya ndako wana même ndako wana nga wana pende na tika na nga koyoka ngo te o peze eza mbala liboso na yoka ngo. Franchement bandeko je mets ma main coupée eza histoire moko ezo lekela nga ndelo na ovanda na o comprendre ngo te nazo réaliser yango te ya koloba ke non mwasi na mobali bosi bokabwani mais boza ndako moko mwasi azoya na mobali mususu oko enjoy bandeko enjoy ya mwasi na mobali ezalaka ke non mind ou encore esprit na yo ezala bien ezala ba problème te nga nazo mituna la brina bana osala ngo ndenge nini ata tango alobaki ke no bazalaki te je vous nazo yebisa bino ya solo bandeko je vous dis la vérité que no bazalaki na relation c'est juste ba ku elekaki la brina donc alekisaki banko oyo donc respect ata muke ezalaki te toyeba te bandeko ngandeko na bino ya mwasi ezamba ya liboso na yoka histoire aboyi ya mwasi na mobali bakabwani mais mwasi azozwa audace na kokotisa mobali mususu na kati ya ndako wana o bazovanda ndako moko na mobali bandeko il faut kaka peut-être oza na place moko somi kotisi po kanga mobali azanga pe koloba supporter babilo kwa bongo. Alors lorsque bango balobi veuve c'est-à-dire que no bazalika mwasi na mobali pourquoi lorsque babana ko kabwana jania bana ko kende na ya ke itango okende lobi ata Sami Mokili alobi ke non soki babengani ye ormona wana na se akanda akoloba ba makambo mususu petit wana akomona petit wana eboye emataki kitaki mais une fois soki azongi na ndako ala brine akoloba lisusu te avandi kimia ata obengi ye azo dévier bozomona siko place o bato mususu bazoba ke no basalela ki ekisi to ndenge nini. Siko, dites-moi. Moi, je ne pense pas que non, ceux qui Jani n'enga zaiki wana saibi kino bakabwani. Bandeko, mobali atikali mobali. Ata bo kabwani na mwasi. Ata na 50 ans, mutoa a bandela kavi akoki ko gagner vie ata na 50 ans. Bandeko, voire même 50 ans, 60 ans, mutoa akoki ko gagner vie. Nazo ebisa bino. Mabende zaka liwa. Naoki intervention encore naoki émission moko ya Sami Bayambaki susu. Il y a vandaka na Rennes, na ville ya Rennes quoi, c'est-à-dire ils na ville na France mais na ville à Rennes. Ba bengi sa jani ayaka ko beta tour kuna na Rennes. Ba proposer parce que ngape na yebi bande comme j'ai ma famille là-bas na Rennes. Document zo makanango kuna. Balakisi batiyo nyonso tala boy on dirait zakaka singa moko babaneka ko benda ou encore ce qui est esprit de mort moko boy zakaka so ipendenge ni c'est lati janiti na minu na raisonnement ezali susute lorsque ozali banda o se retrouver mutoko mikoloba loba lorsque se retrouver na kati ndako wana okomi bushibe ozoloba lisusute bon na te que non zaki envoûtement moko ezaki wana to ki ko condamner mutute parce que il est déjà parti. Dieu a permis. Nous avons appelé ça qui est ma chance. Il paraîtrait que non, à quoi il y a plus de 2 fois. Opéra ye. Azo d'attaque, azo maladie belé ka d'un coup pour na ba réalité ya bane ko lekango na la brine. Mais le kola ya bana ko soso la te bande ko. Yango to ba toujours to telemaka toujours na prière. Esprit de mort et oki ko zala boy et là tu yo vandi na wata pendant une année des ezo manier yo. Un bon jour boy pas balé peyo. Yango ezalaka pe bientôt sambe la kabandeko. Makambu nyonso ye la kabiso na vie ezalaka na goodwe kaka te. Mususu yaka na nzela ya mabe. Siko soki ye na nzela ya mabe to sosola. Bo sosolaka, bo lukelo nzambe bandeko.
Je crois na si na lobeli yango ebele na likambo oyo. Mais lelo lorsque na yeko sala analyse nanga, c'est juste les gens ba sepelité, il y a présentation oyo ba présenter la brine na ambassade soi-disant la veuve. Nga pe na yo kela ki yango kana bi comment est-ce que ba présenter ki est veuve, mais tant que mukolo na taliboy. Ba zaki na bango mwasi na mobali. C'est juste que azaki na momoko à dire te. Donc banko elekaki tellement banayi ko encaisser nde ekomeli parce que liwa na pe ezo e banate balobaka donc mort moko soki ndenge ni na oki koloba. Alors la brine kaka ye moko ndenge azawana nda yebi liwa ya Jani na Jani ye moko ndenge akei ba verse zo bima ndenge belé. Alors mola ipa fingami awa mola ya fingami pourquoi ba pesi ba beti eloko na makasi ya koloba ke non la brine aza veuve. Et si longtemps que non audio ebima ki ya ye moko la brine alobi bazaki basi bakabwani. Mola ya lancé message bandeko nazo zongela eko inda awa. Baza en communication teo. Baza en communication teo na bato kini o. Na moni pe mawa sa vandi bandeko bato baza ba courageuse. Ma pardon. Skoma ondinga zo vanda wana nzambe na ngai. Bon, et bika parce que moko alobaki déjà na suka ba banda ko solo la famille na EP ya Jani balobi ba préférer ata Mao 1001 fois Mao. Alors, c'est au moins ça bandeko bo aimer beau partager. Communauté congolaise était émise pourquoi va présenter Karabala sorcière soi-disant veuve. Bota ninga sami finiki. Bandeko vous savez, eza na bandeko mususka ndenge tozo sala ba analyse boye, tozo zo pe ba appel, tozo zo ba message. Ba yebsinga balobi. Place oyo la brine azo vanda. Bandimite que notre la brine a continuer ko vivre wana. Il faut déménager. Pona nini? Abitina bandibu. Tina bandibu. Baleri Jani. Babi quartier na bango ba vanda ka wana place Jani akufela ki. Babi eza quartier moko ba songi niveau moko pas comme possible oyo. La brine a okokate babi pe bandimite que non la brine on y tata château rouge lisusu. Donc il faut luka place moko musika oyo batu bazate. Dites-moi maintenant, pourquoi tu vis na ona kaka? Yo moko kako tu vis na ona kaka. Bomoni ku oyo bandeko. Eza nani c'est qui? Maxi Bondowe. Batu balobi pour comment est-ce que makamongo ezaka milai mais na komi ko chiter. Batu balobi tomonaki comité ndenge bobimaki wana bato apoto tomonaki Maxi Bondowe tomonaki Meta et tout. Pourquoi lorsque boke komona ambassadeur Maxi azalaki te moi c'est ata moko azalaki te c'est juste une question oyo bato babandaki ko poser na ba commentaire. Alors moi j'ai vite compris que peut-être ba écartaki Maxi du fait que non ba yebaki que non présence à la brine et kozala wana et ndenge déjà guerre froide déjà entre Maxi na la brine. Peut-être dans sens où on a peut-être peut-être ndenge la brine déjà na Maxi et bela te ba pekisa ki Maxi aya on est juste tout ça l'analyse tout kanisi pour Maxi elle est aussi parmi bato ba la vérité et na ya Sami Mokili. Ya Sami Mokili azolo ba vérité nyonso ya que non, la personne qui a tué Jani, c'est la brine. Parfois, dans la vie, ce qui Jani a koufi, c'est man qui a se prononcer. Maintenant, pourquoi Jani a koufi, lingate batuba se prononcer? Pourquoi lingate batuba la vérité? C'est ça l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, on est mémipé. Jani na sa mabele. La personne, il est déjà mort. Boti kabato ba ebi vérité, ba lo ba vérité, bo kangisa bango mino côté. Je suis Maxi, je suis Sami Mokili. Franchement, botika ba hypocrisie wana bozala nango bino ba congolais. Botika Maxi, botika Sami Mokili.
parce que mutu yango asa akufi bolinga siko bobombela yango mpo na nani bobimisa vérité bato bayeba Sami mokili penza ye na Maxi dio moko kitoko mola inde na omone penza pardon akomi mpe kolancer message na ba comité ya kini ya baartiste et comédien babenga bango bainforme bango ke non mama Olive et mama Denise Olive pa kota biso na munoko tellement matière ne yaka mingi awa na réseaux sociaux mama Olive aibo sans effet première dame na biso za mama Denise d'azui relève ou encore azui charge ya nani ya matanga ya Jani ena mola ya zo zela nani ya benga ya pano PC programme nyonso ke non fondation salibo na soni penza bino bato ngape na sepeli nango te bandeko na sepeli nango te alors so bomoni pe ke no bazo considérer bino te encore bazo tindela bino message te ba pesa bino programme nyonso bomi yebela pe bovanisa kama ko na bino na poto bo sala ba démarche nyonso ya poto ya bino esila ka kuna na Jani lorsque komi na kini ebembe komi ya bato akini boya koyokisa bato soni te na kini kuna bo banda kosimbana na banzoto po bino boza bato te communauté congolaise boza ka bato te. La grande famille beau aimer beau partager, on est ensemble avec vous. Aimer partager. Bande bo obo komelanga na commentaire. Est-ce qu'il fallait pas présenter Veuve? Ce qui va présenter Veuve. Jani aboti na basi combien? Moi je sais pas nanga peut-être je sais pas nga na ebi Veuve za moi so babala kina mbongo ye moko Jani aloba. Oyo bakobenga Veuve, oyo bakobenga oyo moi sa ko vanda na mutu. Ya ebembe nanga c'est Sylvie Faye. Non, il y a une bonne vidéo parce que bafungola kinga makamu boy. Alors la grande famille, je vous aime. Beau aimer, beau partager. On est ensemble avec vous. Famille Libota, la Chine, on est ensemble. Les Péchalov, on est ensemble. Les autres Olanda, 8e épisode, 9e plutôt. 9e épisode, il y a sous les drapeaux. Ils ont kende vraiment ben via ça abiso makambu moko. Film banda qui ne bandeli se pendenge nini mais awa to si to koti to komika attention e bandi déjà attention e bandi adakuna mais ndenge nazo monela I don't know parce que place papa Serge akendaki ko plaider pour ko kende ko tika dossier pour abalukele mwana ndani wana chef wana soki ya police wana abandeki kolinga belle vie akuta siko adana belle vie. Donc makambo ezawa pito pale Poutine de l'écriture. Pardon, on est ensemble bandeko. Beau aimer, beau partager, ba o bazan besoin ko benga bo bengi. To push na no musala lisusu, to vanda ki vraiment tamulai sans pour autant ko travailler. Là vraiment to zongi na force nyonso. Ba j'aime na bino ça bien, na on peut ça merci. Bandeko na omona asabone asali capture atindelinga mama BBC na sabone mama BBC na sabone pe na faux compte nanga. Je sais que non kolandanga tika nzambe nanga apambola yo parce que lorsque aux autres ont capture otindeli mama BBC, c'est-à-dire que non on considérera déjà chaîne à mama BBC et aux en a besoin à chaîne à maman BBC qui n'est liboso au tinde di maman BBC capture maman BBC tala capture yango na sabone so moni nombre moko ebakisa mi ezanga et ça yinga bien makasi na moment la kutu na zaina prière na zaina église na tongo na bimi boy na moni maman message et ça yinga vraiment bien. Merci bandeko, tokutana prochainement, bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.